Congofrance.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. Vraiment, Bozan et Belé et Kolanda, émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Joshua Didi Dipumba. Pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier beaucoup à mon vieux Alain Chamouna, le guide Bander, mon thème à mère Charlie Merbila. Pourquoi pas à Zapata Babine Zambé, à Vilo Azo contrôlé. Merci aussi à David Olito Motomoko, vrai bien. Voilà la grosse moulue de la presse congolaise. Naza déjà 10 à match R. Kelly Anaclé. Quant à moi, je dis bonjour Anaclé. Bonjour, grosse molire. Moi, ça mon dans la carte presse. Okay, merci beaucoup. Moi, Emonayo d'abord, on a battu. Nous sommes vraiment basés dans le monde. Merci à tout le monde. Na bandi et pas fait na ngai Paul Katala Sheraton. Na zoya fait na ngai na carte Feylan Genton Sigalo. Na zo mona na bossa nyote affaire de millions titika yembe malgré na moni ozongi na ngamba système ozaka na ngambo kuna oyela ngate mais titika yemba affaire de millions aux frères quoi. Donc la PCI mon nom la poule gamoto na tembe. Bruce Lee, Jomo Boya Dimi, a beta bataminene. Donc, système gars, il y a système gars à l'époque David na Goliath. Bango ba quand ça ba minene, nzokande ye aza minene rolera bango na esprit. Donc, on a pas si moro Bruce Lee bambote passe ça. Clé au bengue ba comme minene ba Bruce Lee ba nyoso rapport na viser États-Unis. Oui, na na kendate a me manga siko. Donc, fona ça, il faut na kumisa makasi. Est-ce qu'on a clé dans ton monde qui Tobi Bokendeki bino mbale yona Olivier apembe na les poules de magma de nyonso wana mais de part na bango tong non d'abord bakendeki ko beta na Olympia ndengo tikalaki et ça la ki ononi po mbilinga mbinga pe kotaki mo muke ana clé ndenga mabete ezaki faute na ngai ndene place na zalaka na wenge musique à maison mère au commencement était la parole et pas faire rigoler à Jésus de Nias au commencement était la parole na zo refi wana nde. Et ça là qui est compliqué on a kende voyage au à Paris tu y a un de ça là qui est compliqué mais si on a signalé avant attaque moto na tembeli nga beta ngo dada tata totika là ngana kunza do préfane to nga to beta Olympia mo bona au commencement était la parole donc y a un sali qui totika là qui mais to zaika de cœur na ba massa la poule gaimo ebsenga te za arc les ano calme fait to landa mais to landela makambo et comme qui trop tard. Donc, bafan na bo excuser nga na yebi ke bo manka nga trop na Paris donc ba bijou elembe ba manka ki nga ba Rachel Lukoki ba tebele ba lamba nga tout. OK, merci beaucoup Anaclé Asko Anaclé Zokende États-Unis est-ce que Anaclé tika la to Anaclé rozonga po eza musala na ye fa zala nanu tozana posa na ye azala nanu carrière eza no ebele to Anaclé okoyebela no soke poto ndile mwa bat ba loba Anaclé batika ki poso bakendaki alingaki kima awa cette fois-ci Anaclé ozu visa ya États-Unis Anaclé ozo promettre monde entier na biso y compris na ba fan na oni nga za ajoana te ajoana pena ba okima wana naza na ajoana te Naza tane naza caméra zwangati. Muna aussi saison R Kelly Anaclé 10 à match. Je vis, je roule. Je suis bien, je m'habille bien, naza langa normal. OK, merci beaucoup R Kelly Anaclé 10 à match. Est-ce que Oriko ebisa na monde entier bazo sortir un émission na biso na Congo France Anaclé bozo kende na mouvement na nombre de combien de personnes? Orchestre Mobimba. Ah bon? Tozo kende dans les 20 quelques personnes. Toujours que dans les 24-25 personnes, les orchestres mobimba na batutu na batu abiro na ba journaliste baninga na bino mususu. Mais tout le monde dirait R Kelly Anaclé au bimika na télé pour dire pour visa États-Unis mais tout le monde Anaclé li moi qui télé li moi qui Paul nga tout langa okende poto te poani. Sikola nga ebsabloni actualité za kité. Oui malgré nga tout langa. Si tout langa okende te poani. On a linga yikutu mambo TVT. Fallait visa on bimana no pona. Napesa tata na bika batu bolanda nga bazo venanga bazo zelanga na États-Unis venanga jipe kumaluta ba moto ya trop héritier Mbouyi na kata States donc héritier Jobert na bika obongise loko moko malili déjà ta on azoya pour na biso ko kitalanga na oya na kara mystique naza pembe na mutu na tembe za makasi tembe za makasi tembe fimbi ezuli levir et comme so libende donc
bana to États-Unis to zoya to moni to komo kende na niveau wana déjà to leki Air France moko Paris ni pouvez collègue nesika bo wutete Nicodème te pouvez pas wuti mo États-Unis Nico ya de mo États-Unis bat bano quand États-Unis baza fongola ba bi États-Unis fongola kra yo quand États-Unis fongola bakanga États-Unis fongola te batu tout o rolinga o amona za makasi amoni ka romema ba ministère na pe na États-Unis bakanya ngote ambassade des gens kuna bokende bozo ba visa bokende mais o ya biso wata nde makambu mardi déjà. Voilà, ok, bah bon voyage déjà. Un gros mouli déjà Diego Minute on a invité. On a clé l'invité zonga non na plateau. Nga lingi bo se pelisa biso. Viela nga Alain Chemouna le guide bandanga CP. La malolo lori c'est la Congolia CP. Frère Basali fallait battre barrière côté ambassade des États-Unis pour viser du matin. Un tato l'équipe déjà. Vraiment éviter. C'est-à-dire que RKL lobby bino bobanda na France c'est ça moi libu mais ya kesiko yo na mutu c'est-à-dire États-Unis mutu bandi pena na mutu biso sko to bani na ordre mabe to bani na libu mutu to mata sko na mutu boto ko matina makolo mais sur le chemin de la gloire biso tout au kota donc nga c'est pe la po RKL la team wata to za ba musicien mo bo baza vraiment ba musicien de vrai. Oh, toi, pour ça la musique pour la pototé, mais tout ça la musique pour la misala na biso, pour toi bi charge toi na ngoya public, charge ya batu ya monde entier à Congo oyo eza na la team wata. Tozo me mango gaga et maboro bota biso pe merci. Ne bo soutenir biso dans yango wana. Diego Minute bo sepelisa biso yo na RKL. Mame Miline Zemba sepela. David Olito motomoko vrai bien a sepela. Papi Messi depuis Lukampa motomoko bien Mandela Mukonda lola na lola chez toi dollar yana kwanzo si yana. Zefi yo Zefi nanga papa na Kepsis ata papa boinga na libala esala na koyekola Kikongo koleka kutu na bautotone odeva papa na eba ko se défendre pona bolingo Zefie na la folie amour sans frontière j'ai raté na la bafé s'arrête aussi les bains la ligne peut-être siffler donc ce que ça pemani ce qui peut m'sika odoya katana akambia toke sala kotanga ngai pourquoi m'afala ke palanga moko osko ya watanabe moto na tembe c'est vrai que ritsakuchu telemela bolingo nanga lokola liwe kotelemaka bavie moto nzamba linganga na butu banga banongala batanga oyo yango wana kaka bana États-Unis boyo zonga live na tout nos questions moto kabona l'état natika na Diego Minute balobi quelque part le malheur est bon de part ya anakle na wenge musique à maison même balamo que États-Unis. Yo ce qu'on a la fin de la répéter ba réplique sort non de gege sort du mal akatsa kundo moni tango pasteur Moïse Nzembo wana yabike bata mitema mabe bakanga ka place à gege fallait bakanga non malobe zaki na Nzembo wana ezaki très important bima na kati ya kunda na pesi pasteur Moïse Mbie mambote ya trop na yabike bata mitema mabe balandeka gege mais malobe zaki na kati ya shawana bima na kati ya kunda RKL leo na bima na kati ya kunda sort non de gege. Voilà, ok, merci beaucoup Anaclé mais grosse mouli na yambeki que batu ya wenge musique à maison mais c'est non grosse mouli Anaclé aki ko senga recours azonga na wenge musique à maison mais y compris na Olivier madame ne ya pala aki ko senga recours babosana ah Anaclé États-Unis comment ça ce que mamba passi kama passe bandé pas Anaclé c'est bandé si bon babosana non pas on a même mabete za comme Anaclé Vincent et Bambote à ton passe à Zali Igor le roi de la forêt grand formatel prêtre à Batutu donc pour la mamba passi ok merci beaucoup totika lina Diego Minute to beta masolo ndenge zalaka Diego Minute to za vraiment na besoin na monde entier ba na besoin ba Diego Minute est-ce que Kunzardo pe aza na liste ya bato ba okende États-Unis to ndeni ouais Kunzardo za wana na liste Kunzardo za la ba liste tout la team wata to za na deuxième équipe té to za la première équipe té to za na ba vrai artiste to na ba système à kalaté to na ba système à sikapo la team wata zo ba mise à jour to zo mise à jour na France to zo mise à jour ce que place na ba ça ba iPhone
na États-Unis quoi. Donc la team Wata yana ba idéologie sika. Biso tout oda ba titulaire et biso tout oda na liste voyage et Kunzardo za so la tika la geza iga pona ba mamobo ya ambassade neza la kaka Kunzardo za to ke na États-Unis. Ba on a ba Kelly ba banya on a mutu. Ne tozolo ba banya on a mutu. Après tozonga sous Europe. Côté donc c'est ça. Et ce qui est important à nous rappeler, ce qui est important c'est qu'Okendega pototé, ce qui est important c'est de bien faire son boulot, de bien faire son travail et le rognon sur salara. Là tu as le bac je suis jeune, je suis Wata. Balbano comprendre. Je suis jeune, je suis Wata c'est quoi? Je suis jeune, je suis Wata. Wata est qui? Wata c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Et Moussala na matisi et comme ici na bandingi moboy. C'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui a des ambitions, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des autres. Et je suis jeune, je suis Wata. Si tu dis je suis Wata, donc il faut avoir des caractéristiques. Et quand Bissomotobi Msaba idéologie a bien bon, et Bissomon a nous a Bissozali. Donc nous sommes jeunes et nous sommes Wata. Ah ouais, Wata Kima la pototé. Wata salari bien son travail, Wata bangagi mototé. À respecter les autres. Wata, donc c'est ça. Ok, merci beaucoup Diego Minute. Moi nous pe un gros mouli pe babi mi kolonde na comme moi songi muke. Moi nous pe tambola ki ke Oliviera, artiste musicien na biso, il paraît alingaki akima na voyage au Bokenda qui fallait bobeta na Olympia, alingaki akima. Siko est-ce que parmi la bateau bazo kende États-Unis, est-ce que Oliviera pe azana katito Oliviera rotikala pour la suite il parle l'ingaki akima. Et Oliviera okende azokende tozokende naye tozozonga. Omoni Oliviera lola longwa quelque part. Bato wana ba okoma kolandela ka vie naye pour na ko salir ye devant batu yo yebi et comme ka rolongo na orchestre mon boye batindi mutu mora finga yo pour l'obilaire yo ko répondre allez ba traiter impoli. Omoni ya fingi mais les bango batinde mutu finga ezagité. Donc c'est ça, il veut seulement mettre les pots de banane na banzela nae. Oliviera c'est un grand artiste congolais que j'ai connu depuis. Et Tilelo il est le même. Azo sa boulot nae. Zara ba biloba loba pour nuire. Non, Olivier déjà bimaki sort l'air loba na l'aéroport. Bimaki dans kati nkunda, azasko na lumière, azana chemin de la gloire. Et chemin de la gloire wana ngana lobango tozana escalier tozo mata na to comité na niveau to nga to komela et Olivier azomona ke to koma musika pour ça na miso romona. Donc c'est ça. Voilà, ok, merci beaucoup. Un gros moulin à zoa car information na source artiste et musicien na bino pe bozala na wenge musique maison mère na kombo ya Merlin Bouton azo senga azo linga aya a intégré mouvement na bino. Est-ce que Diego ni minute beaucoup de patience, beaucoup de temps permet na les poules garder magma na moto na tembe hérité watana be kabeya rolo bani par rapport à ça. Est-ce que bolembi na bino na koyamba bato bazo utaka wenge musique maison mais pour oki pour ça la peu fier parce que bato bapesa ki bino confiance bato baseka ki bino tala lelo oyo siko rolo bate boya lisusu te po koki bona biso tongo toyaka bango baboya biso tala lelo rolo bani par rapport à ça. La team Wata aujourd'hui les orchestres ont représenté Congo. Ce musicien mon boye bien ça musala bien. C'est pas mauvais dans la team Wata. Biso batuto dans la team Wata to boya batute. Donc to boya batute surtout pourquoi parce que to bi charge to za nango. Et to za en charge à Congo. To za na charge en wana eza rumeur. Eza rumeur na ko pas nerlin emote na ko commenter mingi sur yango te pour lobby que comme oh loba ikombo nanga tout. Donc na ko loba na luengete. Les rumeurs, ces informations, et ce qui est important, boutons dans la team Wata, dans la team Wata. Ok, merci beaucoup artiste. Donc on est vraiment que déjà mardi, mercredi, déjà États-Unis, bah bon voyage déjà. Donc c'est la binoga en retour, to bet encore ma solo ya. Kima, tout bazolo batsu souté. Babi tembe plus tembe tegalate. Kima. Mais tu qui m'a été. Je vais sécuriser bien trop. Moi, je vais me péter quelque part. Oh, yo mon ma photo na Champs-Élysées. Mon ma photo na Grigny. Na Tambola na Bayaya. C'est-à-dire que je vais sécuriser bien, c'est-à-dire que artiste au Tambola na quelques personnes. Même pas.
Même pas, on est des grands garçons. On est des grands garçons. Et bon, ça, tout le monde, moi, Paul Smith, moi, dis quoi, on a besoin donc, donc, la team Wata sur le chemin de la gloire, tous à Nanzela, tous au Kende. Bateau, on croire l'obité, va croire peu assemblanté. On est des vrais. Voilà. Ok, merci beaucoup artiste. Comme nous sommes vraiment consultés pour te clore dans l'émission Nabiso et mot de la fin na yo et puis na ba dédicace ngana bimana na plateau. Na tigelo ka ok Nabiso na ba watis de to ba muswamba bo conseil comme ba l'échec ba bitiafu tiafu bata molongo asima papi Messi moto moko vrai bien ACP la Mandela Mukonda ba bien pa na elola na lola dollar yana kwanza aussi yana pe ACP là. Ouais, ba mbote belé na mot de la fin. Mot de la fin na d'abord zo promettre ba fan monde entier. Premièrement, Bandapa, la Pulga, le Magma, Cosa Nostra, notre cause, Tala Lelo, des transformations de musiciens normaux à grands musiciens, c'est pas peu de choses quoi. Donc, Moutoumou Bouye, sous-estima qui est ma comme Sabatunde, grand musicien. Et merci à toi, la Pulga, courage à toi, Tembeango sur les arrêtés. Ndé mambo ezati yango na obeta mingi mot de la fin na mingi za évangile nga lelo za tembe tonton tantine faut za tembe makasi il faut pas la pongi au même au lieu faut la li pongi te faut la tembe chaque jour au sale effort au exceller na musala na yo et garder vision na yo travailler dur pour que kende liboso au réussir na vie et qui m'a ba fausse idéologie bato balimbisa bato Kima yango kende liboso bambote belé na batutu ya poto na pesimbote na bani na États-Unis po bango bazoyamba biso kala tiawa c'est-à-dire neuf na pesimbote na yemo diana mole la canadienne na pesimbote na bamasa na ngatu ba na États-Unis wana na pesimbote pe na Cheribou dans les réseaux plein komagi déjà bambote belé na bana kine na bana ya partout na pesimbote na Beni Kaponda na pesimbote na Junior Kila Bax yepete ok na ye ba mbote belé donc et belé donc voilà, ok. Merci beaucoup Diego Minito. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur José Didi Pumba. Pourquoi pas à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut ou à papi Messi Motomoko vrai bien babi Mandela Mukonda babi chez toi dollar yana Kwanza aussi yana Lola na Lola chez toi. Merci aussi à mon vieux Alain Chamouna le guide bandeur tout ça la rende Tolobaki Francis Dibaya tout ça sunayo pe na plateau l'état. To kabona Diego Minito c'est pelisa biso monde te ba sepelanga linganga Diego soko oyemba obeta guitare un vrai artiste voilà azarana bibundeli nae Francis Diba ya question ngezaka moko parce que na sina yambi to moni artiste na biso Erkeli ana clé azui visa ya aussi ya États-Unis bozui bo pesi yango par rapport à tembe plus tembe tegal tembe to pour bokendaki nanu na Oliviera après bozui susu bobakisi ya na clé. Mais bah on les sous donc on a passé un bon week-end à mon moto na tembe mais c'est Macron héritier Watanabe la Poluga donc on a passé un moto grosse moulée tout ça nous messieurs belé tout ça expliqué bah tout non makambo pas c'est bandit et belé bah ça vous vendre bah héritier mambo pas c'est maramoni nyango je crois les lots va comprendre à 2 ans et à groupe à 2 ans orchestre c'est qui Paris orchestre c'est qui des États-Unis tout bien orchestre ça bah 10 ans. Bon, c'est ça là-bas 10 ans et ça là-bas succès. On comprend. Tant que tu sais que nos compétitions et peuvent les alliés. Bon, tu as vu nous 20 mai, au stade à Barombo, au terrain municipal. Même mondial les alliés. Les gens disent que tu vas mondialiste, bah où tu es Paris. Bah Michigan va mondialiste. Bah petit chacun va où tu es Paris, mais ce qu'on va organiser aux États-Unis. Donc arnaqué. Je crois dans Olympe va monaki azagité. Il y a un général et Tumba Kozardo, mais cette fois-ci ce qu'on va organiser dans Mboka Donald Trump. Namboka badi domba la papa Zozuna ba binta diaune l'américaine. Vous venez Nicodème tondé nene hein. Tout donc calculer motute to sala tana biso. Ya makambo na biso parce que tulobaki watane makambo. Kuzardo ayemba kala watane makambo mokonzinde banzimbu watane ba contrat e mokonzinde nyonso yaya watane mokonza mouvement na ebiso nyonso to diembela yo ki peut ajouter. On comprend. Oui, orchestre boni et que na maison chez nene que na ambassade des États-Unis besoin visa. Je crois que Géraldine Soué carrière d'Afrique a été minute ou attendez m'ta okumbela ndule donc ce n'est pas tout na makambo ba frère ba okende Atlanta
yango tozo mobiliser communauté congolaise. Ba Djino était de Las Vegas, ba Fish Wanga, ba Binta Diaoune. Voilà donc orchestre Zoyabo Yambaba na mai ndenge zala kaka. Ba zui visa à 3 mois. Mais ba obetaka 1 mois par rapport toi na préparation à stade à 20 mai. Mais les toi na concert de revoir na centre-ville, tout kutana na baoba tout la taka noir. Il y a quand vous appelez mon compte interview à Soka et puis le but na kermesse, il y a Roger Ngandou na. Voilà, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup na Katio de passer de baya question na ngamoko etikalaki tomoni Watanabe moto na tembele pulga ba pesana ki mbote na fali pour dikabla mave il paraît bazo sala featuring na ite soko éclairci na monde entier featuring roya sigote biso ne batwana na makambo to ko dembela na sigote makambo yana makasi no bola no dembela lokwa l'autre là to dembela te je crois que Chico Samo Lumière na Fabrice Samo des États-Unis ba bi makambo na solo là donc biso to na makambo to ko dembela na noté to ko dembela lokwa l'autre là photo précisera bino question bozo tuna wata leki batu tuna minitso azomema batu partout soto bita kele mboka ni yebsa to ke mboka aux États-Unis to ke Italie sus to tikanga na Lola to ke su Canada Lola kaka soto ti place to yebsa biso to kokendango mais siko yo muta bongo zo nimeka te yo lingo ndimana micro na yo grosse molir fa na biso pacho RFI Nathalie na nga émission boyi bino bana lelo ti lobi po pesi pe quand même visiter États-Unis et Pacho a peur d'esprit. Pacho c'est un soldat mais on comprend non quel piano un esprit que les gars. Hollandi be mission lobby vraiment. Nathalie donc il y a refinga les gars sans karaté. Sans karaté finga héritier na degré moko. Pacho a continué à refinga, tu vois? A continué à refinga mais à peur d'esprit. À peur d'esprit toi à fois on a biso mais ata la simazo ngamboto. Ata la simazo ngamoto. Na pesi bambote kaka na Clovis Kininga depuis Luanda na Bosani était Angèle Kambina Sandra Kambi Adolphe Muteba Chilamouina Papi Messi Mandela Mukonda bienvenue Mukeniza Polokedi Nange Chaka Dogodinga Mbuta Mobilanzila Seleman Zombi Jacques Cheki à la maman patience. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Papi Messi Motomoko frère bien Mangola Mungoda Mandela Mukonda tout ça la rende de l'obaki lola na lola acheteur de là yana Kwanza aussi yana. Merci aussi à mon vieux Alain Chamouna le guide bandeur Malolo Loris c'est la Congolia ma maman chérie que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi je dis merci, au revoir, bye bye. Street ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko